Mon tango Ken Piana a sali fête ba fêter champagne par rapport au ndenge bakangi chanson ya hommage ya DJ Arafat ya Karim Mokonzi a fingi o isenga finga réaction na bino na bité botali vidéo tout botalité te na rota la vidéo bongo te premièrement chata na ebiso la reza a sene fête ta koti simbo mta koti la bombo za Karim Mokonzi koti mbo pour na famille balia bana balia au monde Karim Mokonzi et tous les cas 4 jours 5 jours ba mo benga muna Karim Mokonzi akoti sa toité Karim Mokonzi akoti sa toité ma koti sa toité internet ya Karim Mokonzi tala des gars qui mutema ba koto ba congolais mais il y a saliango et là c'est que alekina ba disque mso bima ba un mois big nton embela kinani embela pe nani DJ Arafat c'est ça qu'on mange na raison pour laquelle yango bakangi vidéo na parce que bino bokomi ko comparer chanson na banzembo ba Fabregas ba misa be paf na ba bill yango moni par rapport autant fallait ba comparer même sous fallait bimisi nzembo ba fallait comme 11 millions faire comme 3 millions 4 millions oh jouer ba bimisi nzembo ba sali bo ba le to mo compter ba vie ba te kali souté B ata ken pe na robeta nzembo vraiment nzembo pe yo kani mukili mo ba yo kian alobi ayemba nzembo moko ya Demokuse les sala pito pas l'internet bani wapi tangela nga beta d'internet Demokuse ngo beta ngo soko mona on comprend beta ngo soko mona on tiko mona on te mais Karim Mokonzi ata bokangi ba te belé ba mona ngo biso tozango ba téléphone ba zo tambola nzembo etikali nango ata bolongo li clip nzembo etikali mais congolais so yabike congolais moi bimise lo na 2 jours et ça qui ba vie mo boye ba to mais lo bo sani ma belo ngonde sanga passe eza nzembo ba yembeli muto akufi oya saliango molimo il faut la bena caméra bat bolanda yo balanda ngebele Karim Mokonzi mabe 800 000 vika ya pamba 1 million ko kite pesa batu ki peleke 800 000 na 2 jours 800 000 Bill Clinton grand alimentaire to boyete abeti poto ba bopwani to ba no ka sona boyete to mo compter makambo na ba vie ton fali bo ba falaza world bo ba bide bo lo ba falaza world ndenge bo lo ba ka falaza world bo lo ba ngo par rapport pona nini ba vie bosko Karim Mokonzi asali bo lo ba on te poani donc congolais linga ko to malamu ezala yo finango mais boyeba ya étoiles ali mi ata bo fini ba bilo muso ko yana ngo boko fina boko lemba mais apesi devoir na ba chanteuse tout pour ya kene world azoye masiko world a contrôler world ata la makamne nga lote ata ma DJ Arafat a petit coupé de kalinga ke monte mama be monto asali lo na kitoko eza nzembo matanga ya nzembo ya Karim Mokonzi te bon faut tant bo ça elo non elo ma be mo be po bo kitsa mutu monga to bo dimne mutu bo fina mutu Karim Mokonzi eza yem ta sala makambo wana te bino loba te be baloba Karim Mokonzi kisi Karim Mokonzi asala boy Karim Mokonzi abimisa makila Karim Mokonzi asala boy mutake poto do ko ya ta do sila te akuti ba grâce mbiza fini ba on a ça akuti ba te bela fini ba on a succès mais mutabongo asali hommage pour na DJ Arafat oh ba Camerounais ba mon mobimba to bino na ba Camerounais ba Italien mutu ba na ba Camerounais au moins tala ba commentaire tala kaka ba nino etsa ba j'aime ezaki za ba 16000 ba j'aime apamba vidéo biso moto moins qu'on a 3 jours combien et combien ça 8000 t obosani 800000 combien 800000 de train na 200000 mo bo epoka 1 million mais congolais qui mutema mabe mais bat ma moni ko force à Karim Mokonzi bat moni makiyete yem tazaka tête morale internet mta simba internet pour na 3 jours etikolo sama tata ba musicien nene batikolo sala ngote bengaye pour tanga komba lumière tango li mambo janvier ken panabi comment beaucoup bando côté la mona moko o ya finga ba leader afinga leader ndeti nini ken pe atanga finga a fait rigolo libi griffe na clip na ntembo na vidéo ko na tela lobi azamuno ko munene lokola azamuno ko munene lokola la coste ya griffe ya ferry alobi na ferry te ya jamfa ko ferry ne ya lobi alobi na ferry bo tonta mutabi tantine fani bo lo ne tinsko lobi na fali ya lobi ka lobi na griffe tantine fani sko lo ne sai sko lobi na nani na fali bat ba comprendre bat ba benda to monter zo pela bat ba linga ngote ya monte bat musu bazara musu monte fali pour passer mamba bien fali pour passer mamba bien te faire rigola ça mamba bien faire rigola héritier watana ba ça mamba bien biso moto ko mon yori ba ministère biso moto vendre ba ministère sur analyse au mon ministère mo ba musu journaliste mo ba yeba ne écouter na temps ma caméra musu afinga c'est le scan si photo le basé que nemi a congolais à congolais oui
Au moins, mais c'est moi, c'est le scam. À mon ça, c'est le scam. Bisous, c'est le mission de bêter le mabo. Tout mission. Fallait mission de bêter le c'est va faire la mission de bêter le mabo. Mais bisous, mon tour. Mais j'avais le bien, on a moi, ta man zanzali auto. Oh, c'est au so bien en li auto. Bien banzi ma DJ Rafat, mais ta koufi. Ou bien banzi mon ali. Janvier. Janvier dans lobby. Janvier si bolong la maman moi na moi nga otanga na bi mamba beauté moi otanga mon toiser long le ramonter ça ko fi batie formol oh otela longa moi na tete moi na so ko mi koko ngona banga ka sko mukolo ko makoko azana ba koko nte po bandokima mbebo mnene longi mabe zolo mabe on comprend bat batinda ka finga na bat bayamba ba yibike poule dans bino mo bobe mama kamba Jean Franck Oferi bino lingbo finga ka batu bat ba finga ka batu te te ya lobi griffe alobi Karine za munoko munene lokola la coste ya Jean Franck Oferi ye pa boki tanti Fanny wazaka na Belgique to betele maboko ah ye bisanga seko donc bango ne baningi tembe o comprendre baza mitema ma monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Caméra cachée reçoit mon artiste. Bonjour mon artiste. Bonjour Shadrach, bonjour Naba Mabapinion sur la chaîne Abiswa Kitoko Balanda Congo Température. Bonjour na Kolo chaîne au maman Rosette la fleur du bambou d'Ambour. Batebele balinga biso batebele balinga Karine Mokonzi batebele balinga mona l'artiste batebele balinga chef Ene Kafifi biso nyonso Zini Kumbi c'est tout ba pesa biso la chance donc tout le monde a eu le rôle baté mais ba yini baleke bile ba pesa bino chance rapidement toi le penara to ken actualité to tu comme on a tango ken piana asali fête ba fêter champagne par rapport au ndenge ba kangi chanson ya hommage à DJ Rafat ya Karine Mokonzi afingi o isenga finga réaction na bino na bité botali vidéo to botalité te na rota la vidéo bongo te premièrement chata na ebisoka reza asene fête ta koti simbo ta koti la bombo za Karine Mokonzi koti mbo pour na famille balia bana balia au monde Karine Mokonzi et tous les cas 4 jours 5 jours ba bombo benga muna Karine Mokonzi a koti atuete Karine Mokonzi a koti atuete ma koti atuete internet ya Karine Mokonzi tala dega ki mutema mabe koto ba kongola za mutema mabe muto asale loko na kitoko eza nzemba matanga ya nzemba Karine Mokonzi te bon faut tant bo ça elo non elo mabe mo bepo bo kitsa mutu mora to bo dimne mutu bo fina mutu Karine Mokonzi eza yem ta sala makambo wana te bino loba te be baloba Karine Mokonzi kisi Karine Mokonzi asala boy Karine Mokonzi abimisa makila Karine Mokonzi asala boy mutake pota do ko ya ta do silate akuti ba grâce mbiza fini ba on a akuti ba te bela fini ba on a sexé mais mutabongo asali hommage pona DJ Rafat o ba Camerounais ba mon mobimba to bino ba Camerounais ba italien ah mutu ba na ba Camerounais o mona tala ba commentaire tala kaka ba nino etsa ba j'aime ezaki ba 16000 ba j'aime apamba vidéo biso moto mona to na 3 jours combien et combien ça 8000 t obosani 800000 combien 800000 de train na kaka 200000 mo bo epoka 1 million mais congolais qui mutema mabe mais bat ma moni ko force à Karine Mokonzi bat moni ma ki ete yem ta za tête morale internet yem ta simba internet pour na 3 jours et tikolo sama ta ba musicien nene ba tikolo sala ngote mais ya sali yango et là c'est que alekina ba disque mso bi mala ba 1 mois bik ntona embela kinani ayembela pe nani DJ Rafat apesa ko mange na raison pour laquelle yango bakangi vidéo na parce que bino bokomi ko comparer chanson wana banzembo ba Fabregas ba misa be paf na ba bill yango moni
Par rapport. Autant fallait comparer. Même si fallait bimisi nzembo, il fallait comme 11 millions, faire comme 3 millions, 4 millions. Oh, jouer à bimisi nzembo, ça libre battre. Le temps moi compter dans ma vie, battre qu'à sauter. Disque monte était comme battre moi compter dans ma vie. Oh vie ça libre, oh vie ça tout le monde en frère la bimisi nzembo battre ma vie. Ngana bimisi battre ma vie. Tant Karine Mokonza bra comme ça nzembo pas vona 1 million, battre d'autres dans ma vie. Battre lobeni. Yo mona pe petana dans na Kenda state sana so nani. Oh ba wuti state ba succès za te logo za te na. C'était moi. Na yebi eta lobaki nini bikotanga ba video biso totalaka ba video lobaki nini abaike odiembe na nzembo ese bimaki sala nzembo na yo moko to peso nzembo o comme son 1 million yo so comme c'est loko 1 million nzamba sala nzamba la raté to bungisa artiste munene o abeta couper décaler DJ Rafat sa kufi muto aboka Karine Mokonzi bina za nosko force abeti nzembo couper décaler hommage ya DJ Rafat na 4 jours ba viane komakiana yebisangai mutabonga nga comme un bati ba yeba kike lelo neto sa no video nga comme 1 million lobinga bonga santé déranger nga moi estomac déranger nga ya on a lesquels ba TVT pona ebisaba mettons le na mo santé moi ils ont dérangé mais to ya pona wana za à lumière Karine Mokonza za muto nga bina bisaka batu batebe ba olingete batebe mais nga c'est petit on ba ken pina basali mon fetité basali pe koti la mbongo po balia na bana fa futa bato basali repana pour so sali video Karine Mokonza na chaîne na yo au foot amateur chaîne écoute c'est l'oroté mon koloba o meka ba meka ta expérience ba bi c'est bon to ndobela suma kamba Karine Mokonza to tika bato ba lobela ba kokate donc comprendre ba mutema mbe kongola za mutema eza ngo nzembo ya Karine Mokonza te nzembo wana obandela bato za botela biso no bien eza nzembo ya Karine Mokonza te maintenant bolongo liango bata Côte d'Ivoire ba olobani ba Sénégalais ba olobani ba Camerounais ba olobani donc Afrique mobimba o bandola nzembo wana yo yibi ojuka nzembo moto ti na chaîne no c'est pour tout monter Karine Mokonza laisse bato soka dagi moto adam mutema mabe tonga nzembo wana nini yo Karine Mokonza yibi tonga nzembo wana chaîne alinga sani anga protégeant mais tant atikelo mutu tozwa po yebike ngala za maman boboto mna biso na lobakaka maman libumneza malamu oyo bimisaka bana bien atikaka bana nyoso basa nini baliaka mais komona mama oyo akangaka makambo akangi makambo donc ba mama oyo ba yeba kopesa bana chance te mais esko ayebo pesa bana nyonso chance nzembo na kanona ba chaîne nyonso presque bazwa kiango ba mso betelo ba 20000 ba mso betelo ba 30000 ça va vie nyonso ba betele ngwana c'est que na chaîne moko c'est ngeko ko 1 million na 2 jours yebisanga ba chaîne nyonso ba yiba vidéo wana c'est d'ailleurs que batiko na chaîne moi Karine Mokonza ngeko ko 1 million na 2 jours mais ba chaîne nyonso ba yiba ki Karine Mokonza akipe mutu mo ayebisi ebe internet ako apenze moi na tsona chaîne nga moko na protégeant mais tant entre mutu nyonso alia pourquoi binos bozong c'est qui mutema mabe boye beaucoup de mutema mabe bravo pe aboka mutu nyonso aboka tous les artistes o azo ça succès bato monyo mutema mabe aboaki bato abosenga aboa comment na point wana olebe aboaki mutu nyonso tant mususu bakangi video na par rapport nga afingi susuwera te afingi wera te place no ne pokoto no mona afingi wera place ni yo mona afingi wera koko tantine Fanny vanda na Belgique no ça no ernion tantine Fanny vanda na Belgique chopi mucho par exemple muto avanda na nini na Zambie mukona mona nanga mona na retourner na oh quand mo continue ba Zambie na ba na muchopi place on a to les kango pour le banoga mamba solo te to komona lobby awa la la mama sonde yetu yo ebi muchopi zanana yo bino mo tsabe moi je comme le congolais et lo so bo ma congolais yango na oloba donc congolais te yo na kende ka se congolais mona loka ndesinga so na bwaki nanga yo mutasima mutazwa pesa o mutu nyonso yo abe mutasima pona mutu wana pourquoi no congolais mabomali ne bolimbisanga non donc bokenda ka so mutalobe nani robino mundi botanga binini alors azo mbanze mona nini oko matanga batoloba kini abe o matanga salite ande motonga bi koko pourquoi no ka koko ba koko ba te payer na moki pourquoi no koko mo comme son ranson pourquoi mucho bon comme son fabricasse pourquoi tanzi fani mo comme son fali bino to les en actualité lobby Vincent Toulouse hôtel Vincent Toulouse lobby ko kamamba liboso ko mona Vincent Toulouse ndima autorité morale ya Karine Mokonza et ça là qui on est nitango moni ko mona ke batu ba ko mo ndima autorité morale Vincent Toulouse merci pour ani Vincent Toulouse comprendre que moi so ala ki sasa yemtando patake na poto bate belé ba na poto asala succès mtando pate Vincent tali vraiment te trobo ya eti wapi Vincent comme ça fali poupa soki Vincent Toulouse comme ça fali poupa soki nani Karine alobaki ke ni bozo ba luselo ko na o fali
o tanti fani ya fali est-ce que Vincent t'a fali alingaka kumisa est-ce que moi za Vincent kumisi faire on dit que kumisa faire était pourquoi tu as kumisi Karine choseaki ya kombo ana atsango ke kombo ana za kombo fali à comprendre que autorité morale c'est Karine Mokonzi yem ta laissera ba YouTube fona sala ngo po erole sanga pe au moins moi 50 côté moi 50 na mbonga to futi tala mon Karine Mokonzi c'est que ne bani na Vincent ba glo olangi ne ba Frank Sema tout ba boya ba ondima Frank Sema boya Frank Sema sala pa analyse à Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi nani beba ate donc Karine Mokonzi beba na donc Karine Mokonzi beba na baton beba ni te donc Fabgas ba ke makamna lobaki ana ba vanda kina motalika ba sana analyse makamba Karine Mokonzi on comprend on mona musicien wa balosali bon mouvement boye on peut Frank Sema timbisa mo soutiner boye atanga mama nani ya Karine Mokonzi il a dit que a da force même bon on est pe kota monda mo kota ana a futi lango mutano tangi on comprend na minute so yeza ki mutu bako boye le soute donc chanteuse moko o tonga to tikani na Congo DJ Rafata nga kufa lobi atiki force et pas Karine Mokonzi a coupé décalé mon Cédric tu as vu cette vidéo l'accent ko to sinja beta nzembo na 2 jours 3 jours comme banini we beti wan l'accent ko to meje 30 beta nzembo et comme na même na 1 mois côté na 4 na nzembo meje 30 vous comprenez côté sindina mambo na mejende on a côté bon pas ba chanteuse ya mboka na biso Karine Mokonzi la chanteuse ya mboka na biso jusqu'à que world buka bono je meje na sindi ba chanteuse nyonso ba yemba tanga ba chanteuse nyo ba yemba to da ba nemba ba plaire so plaire ka na wa yemba ba yemba Fabgas sa produit ya na wa yemba ba Claudia Bakisa ba nani ba Tatana Cruz na beta da nzembo sana tangelo na jou Karine na bimise ba da nzembo ebimaki na ndo tangelo innocent bimise coupé décalé na zo ba no kaka zo ba innocent bimise ka 400 000 mais innocent bimise ki 6 jours Karine Mokonzi bimise na 6 mois 3 jours taba via combien non mais ata ba bolobi bongo sito kanga ba photo ya nombre à combien on a 3 et combien ezaki 2 jours na ndambo soit comment qui ti 19 heures et ça les 3 jours les lots mais lobi de combien 1 million de vies on comprend pour à maman monter maman so pas tika ko na chaîne moko depuis kalanga na 2 jours comme ça 1 million pour panza ki na ngwa kiki à protéger nga mongo na mona quand mon compte tiki vidéo pour ni natuma mais tiki vidéo pour nous protéger on t'habiter bato ya ninga musuba posa balia ba ninga musuba sabe mais ba ninga posa balia ba ngwana ba ina kimutema mabe donc to lobara ka kongola za mutema mabe kongolais koto étoile les koto monte zo pela bato ba linga ngote ya mo bato musuba za musu amondi fali po pasa mamba bien fali po pasa mamba bien te faire rigola sa mamba bien faire rigola héritier otana ba sa mamba bien biso mo to komo nyori ba misien biso mo to vendre ba misien sur analyse au mona misien mo ba musu journaliste mo ba yeba ne écouter na temps makameza musu afinga c'est le scan si photo le basé que nemi a congolais à congolais oui. Au moins, mais c'est moi, c'est le scam. À mon ça, débat, c'est le scam. Bisous, battement, faut c'est le business de béton mabo. Tout commission. Fallait business de béton. C'est le faire la business de béton mabo. Mais bisous, mon tour, à ma bé. 800 000 vika ya pamba. 1 million de coquilles, tu peux savoir tout qui paye les caisses. 800 000, na 2 jours, 800 000. Bill Clinton, grand alimentaire, to boyete. Abet moi pour ba bo poani to ba no ka sona boyete to mo rencontrer makamu na ba vie ton fali bo ba falaza world bo ba bide bo ba falaza world ndenge bo ba ka falaza world bo ba ngo par rapport po na nini ba vie bosko Karine Mokonzi asali bo lo ba on te poani donc kongola linga ko to malamu ezala yo fina mais boyeba ya étoiles ali mi ata bo fini babilo muze ko yana ngo beaucoup fina beaucoup limba mais apesi devoir na ba chanteuse tout pour ya kene world azoye masiko world a contrôler world ata la makamnenga ko ata ma DJ Rafata petit coupé de kalinga ki taka mutayi nango mais chef le bien eza banzemo batamanza nzali yoto oh c'est so bengo li yoto bengi banzima DJ Rafata mutakufi obengi banzemo na janvier ndalobi janvier si bolongo la mama mwana na mwana nga otanga mana bimamba beauté mwana otanga muntu azolongi loka mutesa kufi batie formol oh otala ilonga mwana na tete mwana na soko mikoko ngona banga ka soko mukolo ko makoko azana ba koko nte po bando kima mbebo munene longi mabezo lo mabe bako poni bat batinda ka finga na bat bayamba ba yibike to benga ye po tanga komba lumière tango li mambo janvier ken pana bi comment beaucoup bando côté la mwana moko o ya finga ba leader afinga leader ndeti nini ken pe tanga finga a faire rigolo ya libi griffe na clip na ntembo na video ko na tela lobi azamunoko munene lokola azamunoko munene lokola la coste ya griffe ya ferry alobi na ferry te ya jamfa ko ferry ne ya lobi alobi na ferry bo tonta mutabi tantine fani bo lo ne tinsko lobi na fali ya lobi ka lobi na griffe tantine fani sko lo ne sai sko lobi na nani na fali
bato ba comprendre bato ba benda boule donc bino mo bomema makambo Jean-François Koferi bino olingi bofingaka bato bafingaka bato te Karine aza munoko munene lokola la coste ya Jean-François Koferi ye pa bwaki tanti fani oyo azalaka na Belgique tobetele maboko yebisanga siko donc bango nde balingi tembe oyo comprendre baza mitema mabe ata ken mpe nakobeta nzembo vraimen nzembo mpe yokani mokili mo bato bayoki yango alobi ayemba nzembo moko ya Demokuse ole lisala pito pale na internet ebani wapi tangelanga beta na internet Demokuse yango beta yango soko komona on comprendre beta yango soko komona ngo tika komona ngo te mais Karine Mokonzi ata bokangi bato ebele baamona yango biso tozango ba telefone bezotambola nzembo etikali nango ata bolongoli clip nzembo etikali mais congolais so yabike congolais mo abimise lo na 2 jours esalaki bavi mo boye bato mais elo bosali mabele ngo nde esanga passe eza nzembo bayembeli moto akufi oyo asali yango molimo il faut la bina caméra bato bolanda yo balanda ngebele Karine Mokonzi aux étoiles oza moto oyo soko style likambo na bato nyonso balandela pourquoi ka basala ka bongo ba journaliste baza ebele na monde mais oyo yoka mde koma mama ebele osali chaîne na ya YouTube bato ba bloquer on osala moso otikela bango bozwa otikela bango obeti nzembo na marqué bato balobaki nzembo na yo te nzembo boye na 2 jours ba vie ekomaki bato bamonaki kimutema mabe nzembo beti eza nzembo na yo te mosaki omange ya DJ Arafat oyo akufi tika pe moto ayibi nzembo wana nga nazolakela ye oyo alongoli oyo asali ke nzembo wana babloke yango asali nzembo wana ke akanga nzembo azwa nzembo wana na chaîne na ya tia protéger yango mpo ecomplike banzembo oyo ayo mpona bavino emonana te nzambe ajuge mais molimo ya DJ Arafat mpo Karine Mokonzi ayembaki wana esengo te azolela na kati ya video ayembi yango na pasi na motema ke moto andobwaka ye moto mpe miso akende avanda ne moso moto mpe bamonana na ye mais bino bozi bovideo wana oyo bosali boyebi mais oyo aprotéger ya video wana epa na ye mpo mabe kota kuna na video ya Karine Mokonzi nzambe ajuge oyo otika omona no esengo lisusu te na bachaîne na yo oyo nyonso atiaki motema mabe amona esengo lisusu te mpe tozaka awa mame azali na studio na mebele bo comprendre po eloko esala motema passe pesco po ye ando calculer sous ba tant abeti loko wana raisonner ke bila abino calculer sous ba chanteuse te o ba yemba na kin funga tala mbala moko ba Celine John funa tala ba Rihanna ba Beyoncé c'est que actuellement na ba chanteuse na biso ya kin to ba chanteuse congolaise dans ce qui azali ko mutayemba te yo mona kan ko yemba mutayemba te kana 2 jours wala ba ange mbalo yemba ba ange mbado yemba o mona ba ange bato yemba ange bato doré bato yeba te lo na ko beta bato yeba te lo ko yemba nini bato ko sala nini bu ngamungola na mona ba video na c'est bazo yembele to ba bien na clip maintenant na moni loko na bi moto azana étoile et quand ça na ba journaliste tout ba baki peka ba mame mili ba lo ba pete mikolo yo lo ba nini ba bi o aza su biso te o to ko sane suni te mais bango bi ba sepela ki par après ba sepela ki pona mami atikeli biso kota ki journaliste mani ke to ko kana biso ngote bien ki ko ye mama ko compliqué ba tout le monde était partout ya yaka ayaki moi kota fabriquer ça bon ça moi jette bato babi bato ayebele baotya bato osko batikali basa promotion o bandolo ba o te to pesi o chambre yo zo chambre moko sango promotion ko sa 200 000 pourtant ya kutaka na 400 000 tant ya bakison 200 000 ba osko baganga kana ba bakisa ta 200 000 wala likolo o vite pe grâce te moko na lo bagay bino bogine poto ngulia ki poto avant normal azongi mutazongi na poto so moni actualité neza tika beto pesa actualité yo moni actualité na internet ba lobela entendre Karine Mokonzi lo zonga kin moi ba caméra ba conférence de presse moi ba lia ebele on va prendre pas étoile yo moni moi mo boya ke ba ndo kango na chambre sondeni na ta sondeni passeport ya vini toni ko ko beta betango ta ni na state ba pesa ngo inane 6 mois vena so mo sara uta sabotant vena so mo sara uta sabotant ba betele so ya 6 mois Sénégal so 25 jours à zone États-Unis en muta pesa ni ngwana toni koko kuntwala rapidement mon abana membre ba Hollanda yo ba fan na bino ba Hollanda bino mais bo réagir penate na makambo ba charge net bando zela bino bo take bato yo bo réagir te pozo bela po ba bisinga ba take bino to ba bokela bino ba malade ça non nini ba bokele malade ni longi
j'ai mis les parfums à B, qui na parfum à B, on a bela, malgré na bela mais donc là la tena bimi na yo pese ba trouver un message congolais za mutema mabe ta Vincent Nimi, so Vincent Nimi bravo. Na ligi na talent na ba baba Vincent Nimi bravo na Vincent. Koboya ti wapi. Mais ba ko ba continuer koboya. Et comment mon komuso ngoboya te mutema no calé mais ba voix ça de même bo vandi ma boy. Nga c'est parce qu'on a quelqu'un pena da fanatique à Karim Mokonzi. Il m'a pas le baron. Eh, moi si wana. Faut to lobby. Fanatique na ya finge muno le quoi. Fanatique ma loba on a kuza loba on a fanatique ne so to lobby na internet na leki ba solo la rat. Ata nyonso ba solo la komela Karim. On comprend. Komela Karim mais Karim desko azon si la réalité. Ali na place ba solo mais Karim ko boire ba. Mais elo esalinga fier ezaki. Tamba vandaka babeta na masolo mabeta masolo moi ça na solo beli ete olobela su nani koza fanatique à mutu mais atanga komono ete na ya bien tanga komono ne benga ngoko tenga komo aruna ya benga ngoko ya loba cop na ngana osala ke so na kumisi ete na kumisa ne na lobela ete so to lobela ete internet eli ate ya benga ngoko na do sala tellement ça cop na pe ko tsambongo pour fouter parce que yonga pe la PC condition so asali yango apozo ngini ngesu miko poni maki mutozo kumisana atiko yamba batanga kumba Karim atiko yamba na chaîne bata minatira Karim te so batiki yango po yesu maîtrise atikati atika bo chaîne so eza o tala mal kota wa libulu tili dusu elenga kongo tala mazu se dusu o kamako dépôt cette vidéo 3 heures du temps ba no mbinga ya tenisa Congo bana na site internet bana na wazalaki na bango bando boya Karim so ba Pamela na banani ba Chivinal bana baza noni bazila su nini actualité ya ko ba lobela ne bazo luka ndenge nini ya lobela mais moto on so ka kipa bino payer ke bo comprendre bo timba abaki na calculer ba américain ba camerounais banani a calculer bango aye poser parce que ba to montala parce que moi ngabuna vana muntu na RTG ya na RTG so za tembe tokeno to so za tembe tokeno libanda ba fazer a ville na bati ba miko ba tunanga depuis mutu mo zo espace ya ba suma libulu mais moi ça na randoki na mutaka fazer a loba azaka na kisi to nini donc nzambe so ka pesa mutu akisi mutu mbula ne boye andalo bani ba loba mako depuis pas kenda RTG ya libulu depuis kenda elo mo malongeza ya sute boye na RTG ya jou kanga misi nzembo nga azana ba loba mako moi ça dandoki on est RTG na ba porte-parole bazaki ana andoki ayembi vraiment Arafate msibe ba numéro na kuzu Arafate alelo musisi alelo apesi na conseil mais ba binze mona grâce mise ça yemba ngwa musiki zwa musiki wana okate ba lobby momona te etikala po yokala te ba lobby yoka sunaye Arafate alelo musinga tole senga eloko esanga passe Karim Mokonzi apesi conseil bato akasa Karim Mokonzi boye momwe bana moto koto moto bo kebela moto ayimi koto moya moto bana kini ba moto boyebela boye na apesi conseil na bana moto soko ma moto fo yeba malembe soko mutabongo ayamuti apesi éducation éducateur de masse benzembo ayembela ine pona moyi benzembo na botrekango boluka po anika yebo sala ka yebo boluka pe bat musu bo sala ka yebo étoile babundisa ngo jamais mango mbesu mutako calculer ba mon libanga ozaka mango etela ya omoni bisu ba mango etela pe boye oye ape sa lumière bat monka malade ba boka maladi bat ba sala boye batindeli jemima parfum mabe et belisie mala moko c'est que fifi bokanga nzoto bokanga nzoto ya nzambe okangi mokonza kanga nzoto te nzambe sa kanga nzoto nzambe papa nabia qui sont des bat baloba depuis to yeba kanga mame mili ya kanga nzoto montenge mambuto esimba kanga mambuto esimba na tampo to na nini depuis kanga nzoto mo ateninga konda tampo ebeta vous comprenez zot ka mutu tanya na hotel ngakuna mo mbalisanga ne na bote rapidement bat ba landio na Congo température na caméra cachée ba retenir nini na bino ba charge bobombeli batu nini ba surprise na bino bien et loko eza bien étoile et pour la rater amsama mka bien ba retenir biso ba comprendre que toza na biso et loko eza biso que to calculer 1 million sur fetango mais loko doit sali bongo mais ba ye pas à la neka boka be lo mo be ye lisusu ata bo kangi mais te bi sorti ni to ko bimiselo mususu depuis nos 2 jours to ka le ti butu bo comprendre mutu ya Karim na lobite ya mami banda bakanga bane pe ta lobeka ka bat patienter bat bazela mamba bi oya
as étoiles. Merci battre ngos wala ndibiso, merci na bana membre et tout. Beaucoup continuer ko benga biso malgré batak eza moi mi ko to tourner ba télé réalité batak malade ya fort. Fato tourner lobby Facebook nanga muna Cédric. Numéro de téléphone baton so ba poste ba benga ngai. Plus 00243 89 713 40 08 89 713 40 08 bato bakobenga bobenganga Fanny Bongende Esther Malolo Loriste Congolia Mame Milinze Mamotema tous pepela Metolo Arlette Bonanzo Babonanzo merci ba fanatique tout obalinga biso na chaîne na bino tout monde appelle mère alobela Karine mon compte alobela Karine mon compte alobela ba bien fait so pe journaliste mo c'est ba bien fait ba olobela on comprend des temps ba mona keton ba baki ken piana temps ko fa ken piana yo vedi mo meli diambe on comprend Konga kotona. Tonga biyo ma video meni diambe. On va koto mais ngalo beni. Ba bien fait ba sala. Ce qui est qui fait na Frank Stemai, alinga Alex Angote. Pour ba bien fait ya sala comme ça na sala kitoko. Donc, yango wana. Ciao boucle. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika